ingeta bayaya, ingeta bambuta. Message, il y a liboso, toza kopé ça rapidement. Ezali que, ba préparation nyoso oyo to sali pona kokende Grenoble. Pona kopé ki sa Fabregas, asala ba bêtise na ye. Ba préparation nyoso wana ezali stoppé. Combattant, zwa message. Kokende susu kobebisa mbongo ya essence te ou ya ba avion ba olo ba réservaki ce qui moyen ya remboursement ezali ba rembourser mais ba vol oyo tozwaka awa pour la okende ba Grenoble tout ça ezala lango ba 30 balles na éviter ce qui oroliga ba rembourser yo ozela ce qui 9 mois après. Donc message tozo pesa que kokende combattant préparation ya Grenoble ezali annulé pour na kokende ko pekisa Fabregas asala ba bêtise na ye ezali annulé pour na tozui confirmation tozui message que effectivement ezali ba bêtise na ye ezali annulé. Donc je pense que je me suis bien exprimé et que mutu nyonso akozwa message oyo à partager dans les combattants. Et ça très important. Batu oyo balingaki balongwa lobby bo stopper voyage. Bo kene ko bebisa bambongo te parce que Fabregas na ba producteur na ye ba annuler ba bêtise na bango. Alors message oyo tozo pesa ezali tozo tinela Eliezer, encore toi, c'est encore toi dans tes bêtises pour endormir peuple. Tu l'as fait avec la prostituée de Olive Lembe. Tu pesa qui avertissement. Yangotamo oyaka na Bruxelles, okenaka kosala ba bêtise na yo na jardin. Il y a camarade na yo wana ya soki Edi TV. On dirait oyo kakate. Pona nini otunaki Soriano oyo yo bengaka Katumbi. Il fallait otuna ye. Pona nini osali ba makambo wana awate na poto. Place il y a au moins 2 millions de Congolais. Il fallait asala ngo awa. Pona nini asali yango awate akeimba bukosala yango na Afrique. Pourquoi? Parce que batu lokola yo Eliezer baza ebele na Afrique. Ça va? Et ozako continuer ko bimisa batu wana lisusu na misu ya batu. C'est toi Eliezer. Ye mutuna yo wana Soriano akoki ko bimisa batu oyo basango ba bimisa ki na balabala. Question. Ye mutuna yo Soriano otuna ki ete pona nini tango fungola ba compte offshore na ba Panama pona nini otaka kombo ya Katumbi te Moïse ndenge bino bobengaka ye. Mais Eliezer ba journaliste lokola yo ba vrai journaliste ya mindele oyo ba yali awa ba publia otanga yango ezala ba page na biso nyonso et mutu wana yozo benga ye mutu ya changement oyo akoya ko changer Congo. Eliezer. Hein? Alors, batu oyo bayambaka yo awa, ba kokoma ba grabinemi na biso. Zwa susu makolo na yo, yaka na yango awa. Yako sala ba propagande, ya ba médiocre. Okanisi tango basango ba lobby médiocre. La classe politique. Olomoli Soriano, la classe politique wana,
Yé à Longwe. Parce que, à foutre au ticket, il y a Afrique du Sud, ou bien quoi? Mais comment vous pouvez tromper tout un peuple? Eliezer, awa, topé si kombo na yo na ba autorité. Awa la Belgique, to sala kanengwana. Topé sa kana ba autorité. Pour la jour to zoyo, ba autorité, ba ye ba déjà que bazala qui prévenu na affaire na yo. Alors, ndeko Eliezer, biso awa to souhaiter yo bonne chance. Continuez kaka na nzela wana. Kendaka toujours ndenge ozo kende. Pour un jour, ça va sonner. Et tant que sonner, récréation, et ça la ranini, et sili, mutula mutuazongi, na classe. Alors, yo, Eliezer, tozota la yo. Tozota la yo. Awa tope saraba menace te. Awa tolobaka mingi te. Awa ezaka action. Tia makolo na yo awa et okomona oyo eko suivre. Mutu na yo awa na Europe Soriano akosala makambo na Afrique awa akomekate ayebi ayebi pour la nini awa akosala ngote. Awa les gens sont éveillés. Fungola misu. Les gens ont compris à qui nous avons affaire. Au tourna qui était, élection il y a 2011. Yiba yango ndenge nini. Yena Kanambe. Et c'est cette personne-là que vous voulez encore remettre. Oh, babungaki awa. Na camarade na yo Félix. Abungaki awa. Yo mutozo luka kozongi sabango au devant ya peuple. Nous, c'est Congo Sika. Quand nous disons Congo Sika, c'est des choses nouvelles. Nyoso ya Sika. Tout egozala ya Sika. Donc quand on dit Sika, ba oyo nyoso. Nyoso tolobi. Ba salaki. Ba complotaki. Na Hippolyte Kanambe bakozalaka lisusu te. Là, toi Eliezer et ton Soriano, vous rêvez. Il fallait tout naïe. Comment vous avez assassiné les Mukungubila? Il fallait tout naïe ma question wana. Okotouni ma passeport, yaba nini. Azwa passeport, azwa te. Biso sali biso nini. On n'est pas là-bas. Ça va? Ba vanti wana. Bossa la rangon Afrique. Et c'est quand Bazali mal informé, malgré qu'il y a Internet et ça. Yo Eliezer. Yo Eliezer Ozanaba. Accès. Naba info. Na média international. Autour de la cahier, ma question, au monde, na média. Quel est son vrai nom? Comment ils ont assassiné nos frères et sœurs? Pendant l'élection il y a 2011, il y a eu des morts. Nakatanga, il y a eu des morts. Autour de la et c'est la même personne que Yohann ça au devant Yabatou. Yaka et les airs. Les autorités belges sont informées. Naba oba yambaka yo. To pesi ba kombo na bango. Yaka okozala le bienvenu. Yaka. Ingeta bayaya, ingeta bambuta.